Voilà. Merci beaucoup, Bana Congo, Bande Kobozo, Landabiso, partout, à travers le monde. Alors, Lelo, naye vraiment comme ça la petite analyse. Dans le Belana, a fait un boutalika sur on a moni, Bande Konabiso, ba YouTuber, bo indi, si na ba réseaux sociaux, chaque moutou, alors ça l'émission, c'est l'oye, tandis que, nga na yebi, boutalika sur Fali Poupa, bazata na problème moko ya mukete. Boutalika Swazali patron o azo gérer entreprise ya munene oyo asala ka ba émission na liboke ozo marché très bien. Boutalika sola très bien na boya kina sala émission pona ko éclaircir bino na place ya Boutalika na baki lelo Boutalika Swazali vient nanga to meka un peu ko solo la to meka un peu ko sola na duplex. Parce que tout le monde batu bozo sala un peu moi ba songi belé bozo luka boka bola Boutalika so na frère naye Fali Poupa oh bazalaka na problème mon côté parce que ce qui nga na lobby trop batu musu bolo ba non ken azo masqué na bato sola na Boutalika so vérité sauf rien to sola ba réalité nyo surtout o esali Boutalika so aya na liste ya bande ko na biso oyo bayeti. Alors Mbouta, bonjour. Ouais, bonjour Ken. Bonjour Makizembe. On est santé Boutalika so. Santé kitoko encore na bouma toza na Congo central na ba whisky. Ba whisky wishia donc tozo tourner ba liboke, tozo lia bio. Bilo wa mboka. Dans un mboka ya Pedumpeti. Ya Pedumpeti akoma na Matadi. Toza na mboka. Il y avait la so Kintusu mabia la moto pena parmi les fondateurs il y a Kintueni donc là il y a bela bato liboke vient la so Kintusu mabia la batala histoire ya bayombe ya Kintueni nenge banda et puis la ville ya Boma photo solo là comment ils ont la première capitale donc ba blog wana tout donc là il a ça la émission il y a ba histoire donc na linga kozong sa moi ma histoire moi trop il y a on va s'intéresser Tabaye basala kombo bayoka na lisute. Voilà bit to elia. Boutalika so yo okota na mupanzi ya bato balobaka basila bato biso pena ba journaliste to lukaka lisute. Mais tout le monde c'est comme si idéologie angozo kende bien bato ba sepela nango bato bazo féliciter yo bato bazo ka ba histoire oyo basatandaka te bakoyoka lisusu na bitembuta babuli ya bongo mekana ko expliquer biso Babouli ya kitoko bongo yelaka ona ndeni. Ken. Donc au départ ngana mwana un grand journaliste en Mboka na biso pe à son âme akufa na papa Ngimbilelo. Papa Ngimbilelo atangisa ngai na Sefoji. Na Sevoza na RTNC yo za mwana na ya Sevoza. Voilà. Alors takolo babwe Ken. Omoni cours ya histoire na classe ezaka goût mais bana mingi bazapa yango pona loyenge so tali pena bien la majorité ya bandeko tozo vivre na mokili oyo balingaka pe ba origine na biso pe ba origine na babebele tomonaka na mokili oyo moto akomona sanza akosepela pa yo histoire il y a makambo ya standard des millions d'années. Mama moto zomona lelo élection présidentielle. Mais ils appellent à début dans moté. Ils appellent à baléo bakela makambo wana et bana ko exister. Tout le monde arabe musicien. Grâce à l'époque na yo comprendre que ma musique auto zomona o lelo et bana na wana ba 1920. Na kina décès. Polémique à l'eau. Les lots plutôt pas les ken puis on appelle ça YouTube mappé, Azonga we mappé. Et bandana va 1930 polémique. C'est grâce à l'ibouké. Donc tout ça va zobaté, tout ligné, tout tika quelque chose. Au lieu là comme un livre, je préfère ça la kaboué, pas toi comme un livre pas bandana s'inspirer à travers invité aux autres la minoko ya bato ba vivant makambango voilà pour ba livre ya ngwana but ya libuke ken
nayebi ke bato wana bato balukaka bango rare nga rake na nga wana lokola na bibenga président bamusicien basila vomela bango epuis bato bazosepela na bango yango naza na bango Mbota Lukasu na yamba lita bembo awa yabisanga alobi obike jour mbota koya bato ya maboke na ye wana batonda nde ebele na Europe na se souvenir sikoyo jour ya liboso fandisanga na séance de tolo weekend inspiration na zuto obandango na yo nga azwaka ngo neti na bi o bilo nini mbota asala o est-ce que ekokota pena na communauté bien est-ce que bike liboke na yo nanga premier liboke tosala est-ce que bike liboke na yo esala succès te oyebi pourquoi yo osila te oza na actualité voilà yo oza na actualité moyeba talo na liboke eza te tala sikoyo apres yo nayambi lite ya kanda lite ya kanda batalama te ti lelo talaka lite ya kanda bana na yamba ye ti lelo na nakokisa 14 000 vues te voilà talaka ya na grand prêtre ya makambo ya YouTube oyo na yamba o muta liboso mena loleka 10 000 vues te voilà mais talaka apres bino mibale na ye koyamba tala kwa shock star ena biso di totala lelo 103 000 vues je crois donc elingo lobaka liboke eza basé na histoire ya surtout na histoire ya makambo ya kala pena eza lokwa 20 donc aussi longtemps 20 ezokoma kala ezokoma elengi aussi longtemps histoire ya moto ezokoma kala ezokoma elengi na liboke neti liboke lelo na ya mafabricance ezala gute voilà parce que aza na histoire maintenant ekomeli te eza ya kala te liboke oyo ya mawata par exemple ekopese moke kowata aza na histoire ya 1998 na 99 na 2000 ya mawata ekokende bien neti ba 20 moko boye eumeli mwa ba 22 23 ans ozomona nakoyamba robino na liboke ekodenda parce que histoire na ye mati makasi na ba 2007 omona bana liboka yango ezala gu makasi te voilà donc yango nakendaka plus na baoyo akala sokola ya mino kakala makasi ekala bato makasi so na yambi motu kaka normal ekendaka mpe kaka normal donc naye kocomprendre ke bato balela na bango histoire bachroniqueur nde bakoyi ele moko kotika ya polemi nga sikoyo namonaka yo mpe so olobi okota makambo ya apa polémique so okota kotelemela otelemeli teve moko boye ekoki très bien voilà mais okoza bakolon ya pito tikalaka wana problème eza te ok mbuta fa tokota na basujet na biso bato mosusu mpe bazomituna balobi liboke eza émission lelo ya monene est ce que bawera bajibe bakofi est-ce que pona lelo baza liboke te baza liboke kutu ya kosakana te liboke kutu ya kosakana te parce que bato bayebi wera bani musique na ba 80 ok oyebi so na yambi wera na liboke tokosalaka 3 épisode voilà oyebi so na yambi jibe na liboke tokosalaka 3 épisode parce que nakoyamba jibe ya wenge te nakoyamba jibe ya kananga jibe ya ozone na ITC ngalema et puis jibe ya wenge nakoyamba jibe ata 3 liboke voilà so na yamba Blaise Boula nakoyamba Blaise Boula ya ntango papa na bango aza joueur Blaise Boula ya Tene de la Gombe wana tika bajibe Blaise Boula mpe ya wenge donc bato ya wenge baa na histoire ya kosakana te na liboke et puis bavie na biso nde fois te vie na biso ya bani musique ba 77 ou 77, 78 ou 79 voilà donc bane wana fe ya banda déjà eza baoke pena ya 20 pena donc ya bachâteau ya mystique soso tobi tokenda liboke ya vie na bane 80 eza mortel so tobi tokenda liboke ya vie na ba 1990 mais eza liwa encore na ye na ye bien c'est ça donc bango tourne omonaka bango wana na liboke baza valable osakana te baza valable
baza valable toyebi ke bavie nyoka longo mpe bazali babozi bazali est-ce que ozwaka ta okomela bango mpe opropose bango mpo bato baza aswafi na bango mpe makasi na liboke nga na liboke na contactaka musicien te kaka boye nga avant na contacte musicien il faut basenga nga commande na public donc balibokiste bato baliaka liboke balibokiste faut basala commande ala ke location commande et loka ken ovandi bobi mbuta felanga liboke ya ngabno nake luka ngote tant que osali commande te na oluka mutu te ok seke toloba en dehors ya bapolémiki tosalaka basecteur ya osalela baémission eza nango mpe ebele na mboka wana ebele ken yo ndenge oza ken mpia na la bouche commerciale donc yo kosala même émission ya bafleur eotalama voilà tongana yebi ken yo kosala émission kaka ya makambo ya bilanga eotalama voilà eza ndenge onikotisa koream etalama voilà poza de la bouche commerciale alors mbuta nalingi naloba eloko moko eloko toyeli lelo ezali par rapport ya bapolémique oyo ezorenie nasengaki avokota stige mosusu yo ozotindaka nake yamba vie na liboke akobenganaka te na makambo elekalega oyo Koffi Olomide mais je pense makambo eleka nango mais mbuta tozala si mais ndenge nayebeli vie na biso Koffi Olomide na ndenge okóma na yo kosala analyse comme si mbuta odozango mwa moke depuis naza na kini te neti baanalyse yango mpo osalaka no pena yango lisusu te je pense na ligne oyo oza nango lelo oza na ligne moko sans polémique na ndimi te ke okobetela Koffi porte Koffi akoboya parce que aza liboke ya monene na mboka na biso suka na liboke ya kosakana kutu te deux fois il y a deux fois te kutu na ya biso vérité oyebi na yambaki camarade ya papa Wemba Koko Ringo tosoli makambo ave bokul depuis abotama ba 3 ans na ye ti kokola na bango na histoire moko abetaki ke bave bokul bakenda na bango kobuka banini babambu na bakoko ringo mais moko ya molu bakanga bango alandisa bango mbo akanga bango alongolisa bango bilamba batambola rivière kalamu sans bilamba ebota polémique oyebi ke veli tabe baconfirma ngo alors bapetilaka solo mero wana ezalaki bongo donc baza baliboke ya kosakana te mbuta bazala nde humble oyebi sikoyo voilà oyebi sikoyo oyebi singa oza na bomba na bawiski wushia na s'inspire lisusu na inspiration moko lisusu ndenge liboke okende koluka bamilisien ntina baprovince seke otraverse mpe mwa bavillage ese liboke ya kokende mpe na bavillage moko oyo pene etongama te wana oyo pena ya bandako pena ya mabele kotuna pena bakoko pena ya village oyo ebandaka ndenge nini ese bamaboke ya bongo mpe ekozala te si bien sûr ken tosala nga naoluka bamusicien te naoluka bacélébrité moni bacélébrité neti Tiwara ve Tiwara kombo ne bimi na baliboke to tosala oyebi Tiwara ken Tiwara voilà so Tiwara bavérité ezobima me ya ebele nga siko na ye ntina source ke naoke ebena na tiela na ndako Tiwara kolela oyo babotela ye na tiela nakende olakisa bato pale wana na liboke na otuna bandeko na ye donc bato bakoyeba bavrai vérité na ye yango na ye boye eza kaka bamisien te bato tout oyo bazala bacélèbre na koyamba bango na liboke donc bavillage wana mpe tokosala makambo wana mais étape par étape eza eloko tumbala bongo te voilà mbuta tokota sujet mosusu nalingi naye badifférence soki oyambi moto azorenie lelo okokisaka émission ya 1h30 te mais soki oyambi bato ya kala wana bato mokili elobaka basila tomonaka émission ekendaka ba 4h du temps omona émission efe ezala diffusé en 2 parties eloni esalaka différence ya bato wana émission ekende molai bongo bato ya lelo baquestion c'est comme si ya kopose ezalaka mingi te baquestion opose ezali mais baza na même passé te moni
Autopesa exemple à Viet. Via Zoréné, non? Via Silatin. Si vous sortez dans Yambi Vie, vous voyez que tu as ça 4 liboki. Vous voyez pourquoi? Voilà. Parce que tu as ça liboki à Robota Manae. Là, on a années 70, on a qui au côté 80. Tu as ça liboki à l'année 80 na etina souka. Liboki na année 90. Nyoso. Et puis liboki à 2000. Vous avez ça liboki à 2h, 4. Ma confesse que le bien ça yo kazobo ça liboki c'est qu'il faut à sacrifier journée. Bon, oui, hein, parce que les journées peuvent mon côté. Donc, ça là, dans une émission de Sali, dans une émission de Hollande, ils ont bon. Ok, toi, quand tu as un sujet d'actualité, bande ko ba Hollande biso baza ebele, baza besoin koyoka yo mbutalikasu. Na première question na kendeka tout droit bi, relation na yo na Fally pour pesande ndeni. Carré à Niama ya Usakarate Fally, c'est mon ami. Depuis là, Azala la succès, ti yepe Azala la succès, ti lelo, toujours la nene wala do to changeate, so to monali to solo la netité que ye, akoma mutaba Hollywood et que là muta village, non. To solo la toujours bien, et puis lelo la linga pas Fally, atala la kikalate. Kikala on dit so Fally za yorge neti ngambo ta so me Fally so za rasoute voilà parce que tout ça la musala moko malgré la tika mais na pe na réunion ça la pe na pe ba mbuke bele na Afrique na sala pe makambo et tant que jeune pe donc so za yorge awata la ma bona bele to barara biso OK mais ya tala la wara pe ya tala la mutara ngai oyo na mutara la ba Fally na yewana ya ba neso ki ndona witi so ki ndona kombe o ki tango toli kana ba émission na ya vira so ba chiri pinzi o abra ya zo bina kana 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 la ndega ya ko me bina la ndelo siliga kaka donc ba bilo kwana tout donc na ye bagate quoi e ko uta wapi entraînement na e uta na wapi tozala na ebite source na mwe uta na wapi OK ata batu bache songi la marque nini no kwa yebi ke wara master na aza clair alfo ngalo balikamba lo bana e so aza pe balikamba lo bata lo bate OK ipa yini na za mikosote pour ça la mikosote na roma na la pe na Fally na roma na la mais la mikosote OK aye bien donc Fally toza bien et le mot exact pas tout même mutu kuta ombeka ko chama ma salité entre na Fally na o finga et na o bi poli pour une première fois voilà pour aller la donc toza bien il y a aussi musala na ye na osala musala na liboke alela pe liboke voilà akala liboke mama vunga ye aloba na mbuta fona aider mama vunga et na bino na compte fondation aider penza aza penza artiste akokisa parole non ngai ndi mutu nazongela eta lokola Fatia ayedaki déjà mama vunga ozongela Fally pourquoi OK mbuta Fatia ayeda mama vunga tokenda na ye na HJ bazwi sa ye batraitement na ve tsaka kongo tosala équipe tokenda bayeda mama vunga pa Fatia so tokesu tosala nini natika na odéranger maloba na ngapena mbuta ngafuna aider mero Mbuta tozokende étape par étape bandeko na ngai o bozolanda biso bozala toujours branché botika ba télécommande kimia bolanda Mbutalikasu très bien comme ça makelele nyonso tout il faut esi la lelo Mbuta to bandina première étape ya relation na ye na Fally pour palobi baza très bien et loko ekabola bango ezate Mbuta zo sala chemin na ye ya liboke Fally pour papa zo sala carrière na musicale ezo makambo Mbuta marché bien ya Fally pe zo kende bien et loko ekoki ko kabola bango ezate parce que eloko kabola ka batu beaucoup plus ezali mutu o azokelela o koto azo vivre bien mutu ya kokelela nde soki azo ya kosenga mingi soki mutu aza na mwazo pesa te nde komaka problème nazo confirmer bandeko na ngai o bozolanda biso Mbutalikasu aza mpiaker te Mbutalikasu mbongo oyo ekotaka na chaîne na ye je pense ata bandeko ebele oyo basalaka misala na poto
batouchaka ba salaire ya niveau oyo mbuta azwaka par mois te kaka na masola liboke oyo tozobeta. Alors mbuta likasu na koti deuxième volet ya question nanga parce que ba question oyo nazo poser yo et créer les biso ba sous question. Relation na yo na Roga oyo aza pe numéro 1 à Brazzaville, boza na relation nini actuellement? Roga za camarade nanga depuis 1993 ti lelo omoni Roga obike ngana manoke tika Roga na nchiki ozaka tika Roga na nchiki ngana manoke tika Roga na classe ya koti ngana telemi libanda nga retraité na kimi nchiki siko ngana na otika ya koti na chaminade ngana tika li libanda omona vena dans récréation bimito dame papa avocat azongi 13h babimi toke palais omona master nanga ndeko nanga donge omoni kape nanga pali ndenge pe nanga Roga donc nazwa chance ya ozala na 2 master baza ba numéro 1 ya mboka moko na RDC moko na Congo Brazza donc Roga aza master na ngai donc ndenge aza wana kozela kutu toyoka litanga ya yo litanga ya noir na relation na biso eweyati donc ofingi Roga ofingi Mbutalikazo ofingi Fali ofingi Mbutalikazo mbuta master na mibale Roga master na yo olobi ozala ki otike pe na nchiki yo kimi nchiki ozozela ye bon opesi nga pe mwa question moko ya muke lisolo na yo kaka il pare okenda otike pe na ndako ya nganga mwa lokuta babimisela bino ngumba bokima boboya pe pe akisi libela mekana ko expliquer nga parce que na yo kaka lisolo yango kaka likolo bongo lisola nguma mbuta lisola nguma ok merci beaucoup Mbuta Likasu. Alors nalingi nakota sikoyo tomona bino Fally Ipupa abetaki stade Masamba Deba ya Brazzaville bokenda bongo délégation Bavaldi Tambwe Baidor bozalaki mwa délégation ebele musala elekaki pe très bien Fally asalaki réussite totale. Alors place ezo causer moi problème o bato azomona louche pourquoi RE kosala ke Roga pe il faut abeta stade Masamba Deba fara na fere toyo mona au Congoli batu nyonso tu oyo bazalaki en bonne relation na Fally te neti bakisi Njora bamanike ba Janvier Mokonzi parce que na moment wana bazalaki na relation ya bien na Fally Ipupa te babi bazali parmi bato oyo babwaki la Fally ba jeton bazokumisa bongo ba stade ya ndeko na biso fere. Est-ce que bato balo bababi komema bakisi Njora yango ebebisela relation na Fally okwa éclaircir biso nini na point wana lukuta oyebi lukuta na banasko oyebisa bato bato fe bazalaka na mwa minimum ya minute ya temps mpona korefléchir avant baloba buzoba ngai nazwaki bakisi Njora bamanike Aidor bandeko na biso tokatisaki Brazza. Pourquoi omoni ntango Roga annonce Masamba Deba Fere azalaki na programme ya martyr etomaki shoot moko jour moko wana ekomaki neti mwa polémique moke oyo toyeba source nango te sikoyo Njora abanda kosala marketing mpe ya Fere na moment wana après ekosala ke ye na Fere basololaka te contradiction ekoti Njora ase retire so ntango ase retire ntango bayoki ke Roga azoya Brazza po azalaki na Paris fo azonga Brazza Roga abengi alobi nanga Mbuta na ozala na besoin oya ata na 3 youtubeurs na Brazza mpona arrivé na ngai ezala médiatisé okomprendre nga na yebisi Roga bato na kozwa awa na ciblé parce que kokona boye en désordre na kobeta na kopona mabe nde Roga ayebisi nga alobi mais Njora azobenga nga kisi Njora bengi nga ki azolinga pa ya Brazza nga nalobi na ye amona yo lokola yo oza représentant na nga na RDC amona yo po boya na ye moni Roga eloko alobi il a bien souligné
ABC abenga yo amona yo neboya na ye. Donc ça veut dire quoi? Njora nanga to solo la te. Bayana mamna bango. OK. Roga moto atinda abenga kota njora beninga yebsa ma roga na ocha none yemo yuti na mnona na oluba note. Ye moko alobi zoye oya nzela moko esa l'équipe. Njora tango abeninga abimbuta nga na kokende nga mote na travara janvier. Entre temps Njora isalaki même pas 1 mois sur 2 mois auta ko finga biso na yo. Voilà. Na analyse. Que mbuta fali na sombela ta kechite na okotele pele bepo anini ba ya ko maranzela. Wana ya azara vila sorambo. Vous comprenez? Voilà. Siko tango roga lobi bongo ya beninga tango beninga na juillet na janvier na tiro na liste. Janvier petit na ngato bonga na tout le temps grâce à la relation na Clarisse Tanga Muyembi. Voilà. Ce Clarisse ni mongo chinga alobara pe s'appelle janvier na ozo pa na. Zoma. Dans so bien. La tche janvier na njo na liste. Mani abenga roga yemoko. O mama on est voilà. Abenga en frontière dans autre temps il a pour la bémission on a galapé la atindeli ngai numéro mani nga na bila roga faire na biso azara un peu compliqué azara faut qu'on solane bien pour se conquérir et qu'on bien yo solo la na ye tango ya go benga nga ezala déjà biloko balambi ekomi pena kolia pongana za liloba oloba te nde roka ashiri yango na Osiris Akobo azalaka na Paris petit ya roga ashiri dossier wana nde malika ekobenga nga alobaka 2 mots alobi roga abina benga yo nabi ok c'est bon ça ebisinga nde toyaki kokende na ye do délégation koboma wana eza délégation oyo roga bato mususu ye moko aloba na tia bango ngai na ndenge na nga nazalaki na ide na tia équipe na biso ya analyse oyo tobanda kovoya kende mais lokola Alexis azalaki mwa occupé moyen na tia na makambo bango mpe ezalaka nango te mais azalaka moto na biso nde tokende na Aïdor ozomona Aïdor ye moko valde akenda te te valde akenda te mpo azalaka na makambo na mama Lisette Yambandaka banosa programme bakende moyen tokende na ezalaki te mais y avait aucun problème ba Vali na ba Alexis na ba Aïdor tant tokendaka descente à Fali na Brazza na mema bango na ndako ya roga marche bien osakana te est-ce que yebaka roga za le fanatique a fallu na niveau moko ozwa ide te ndenge mpe ka fali aza fanatique ya roga ya kosakana te est-ce que oyebaka ke na quartier latin nzembo fali asala bavocal ya kitoko caméléon oyebiki roga muda beta roga muda beta caméléon même na sebenoano est-ce que roga bazala oui roga bazala na bafali na Bersit na premier poto afali bazala na bafali na Bersit bazalaki bapire do baza bapire moko impossible so fali atikala pire roga ti lelo omonaka baimage te voilà na babidjan na babraza na bamboka ebelebele loba peut-être bato bakotya songisongi oyo balingaka roga te po badiabolize pa fali mais en principe baza na bon terme bango mibale donc yango ntango na memaka bavaldi pa roga ayamba bango na motema moko ozwa ide te donc c'était ça yango mona mema équipe wana epa roga parce que bato mosusu ye moko arekomandaka so ntango tokomi braza tunanga sikoyo nini ntango siko tokomi braza omoni teke makambo yango yango efuti bakisinjora voilà parce que kisinjora tu tozosololaka azotunaka mbuta yo ozala na fali est ce que fali alingaka nga kaka nga alobaka kisinjora clairement na miso ya janvier
Fallait aller là où ma bé mais yon est conduite l'autre est barakati. Voilà. Mon nom ça boy. Toujours pour fali. Toujours déclenché. Toujours pour fali. Roga pour les mêmes makamba. Bien jour ça la place mon route. Parce que changer discours elle a zongi kana bicha Kinshasa ba mode discours échangé abandoko misa fali mbala moko. Et cassite. Si vous tout na sala mamango. Tout na jour ça na poto kuna. Tout na na sala que vous va pas fali. Je vais faire autre monde. La proposition question moko par rapport à réconciliation ya Njora poison n'est pas fallu au lobby pour ça effort mais mbuta ngana bomba te na oloba makambo eza pe ya remercier eza ndenge mokili yango etambola ki bongo bongo siko songi oyo eyaki na ba bureau ya fali po moi to bombiza te ke yo na Brazzaville ozalaki kotonga fali epa ya roga nayebi te lisolo nini bobetaka ya mabe ya fali oyo ekreaki un peu moins problème na ba bureau ya fali po siko ken ngamona no bale na ba warrior yebsa kazo na to waranu fali ndenge nini yebsa ngamona warrior foto ba vérité ngaza warrior okay ken ngabra na maskamo ngana warrior te Dalo chara ni golo. So chega golo ba usili ngana golo atenga na warrior. Ngana warrior ke. So yebsa warrior to ngara fali ne yebsa na. Voilà. Mais oyoka mo ba soupçon ngo, moka mo ba soupçon mo. Lokuta. Nada lo ba onjora. Non, toki il paraît que bande konabiso ba expliquant na ba bureau belé que non obetamo masolo ya fo ya fali pour pas bandeko siko roga ngana obetele masolo ya fo ya fali pour roga sala nini asili sa fali ba ventire ngai naza warrior na tonga fali te okay ngamo na toka to solo la na ba to na toki pour na discuter ma fali la ke toka fali e ba onde. Ok. Alors, Mbuta, question. Wani zana oga batu waluga befua lukuta ya kufunde. Epi roga wanozomuna roga president. Yo bandiro beno vandi bena boe reprise fali. Mais na ebiso ba garde roga wana ba vipa wana. Ba vision libanda. Tala. Ogoto n'a jamais fallu devant roga. Impossible. Tout le monde manjora. En plus, attendez que tu la rabo, na mona la place autonga na falite, non na yoka ngo pété. Mais na ça arrière, il ça va autonga fali. Est-ce que golo autonga fali? Oloba na okaka, encourageara batu trop pour bas sala musala fali très bien et loko na oka epano ka yangwana. Alors Mbuta, na mona pesi ba idée belé. Yangwana bena pio rédacteur en chef na biso ezalaka yo. Awana ndo lexa yi mo doze redacteur wa nini. Mais ça na ba vérité. Et ça na ba vérité. Waro lexa yi. Waro lexa yi. Okay, bamba ndo na pesa watu wa Kombo. Na pesa nana banda obenga fere artiste mboka po bato ya bino na ye basalaka mo erreur baloba na media kina tanga akomba fere te siko ngana yebi ke fere aza ndeko na nga muyombe oloba ngo pe très bien que fere ndeko na yo muyombe ndeko na nga muyombe siko ko encourager na ko critiquer mabe eza bilo mibale okay na kritika fere mabe te na finga gete na encourager eza wa boxer mo professionnel ba bundana ba poids lourd mi bale ba bunda sikoyo yo popo mo ba popo na ba servir to na ba pamusaka wana bunda kaka atozi na covid bunda kaka ya bunda kaka ko bet sécurité bunda kaka ya urona na osa. OK Mbuta na ngina poser moi question mo muke relation na yo na ba petit na yo ya analyse o lelo bazana poto tozu Valdi tozu ya Idor, tozu ya Alexis Wechi. Est-ce que bozo bengana bozo en relation nenge bozo akili bozo bengana kakaka ou ezandeni? Est-ce que ba koma epoto ba bengaki un peu yaya to komi boina bo? En tout cas lukuta mabe ba petit na ba benganga te ata moko te ti lelo.
Tilelo babenganga te. Nayebi eza vertige à poto. Et puis, pour ton information, Ken, banda yo zala na kini. Na ba valdi pe to bengana te. Pourquoi? Oh, bon to bengana. To bengana rapport au pesa programme. Oh, valdi neni, yo zu combien de sujets? Ah, ya j'aime. N'a eu 4 sujets. Ah, ok, c'est bon. Ah, après la peine, Aïdor, yo zu combien de sujets? Ah, là, 2 sujets, ah, là, 4 sujets. Ah, d'accord. À part ma cambona, tu vas bien à la matin, mais évitez, hein. Yo vas bien à la trop. Bon, là, ça va bien à la bango trop. Na ça va bien à la bango trop. Tu vas bien à kin. Tu vas bien à la trop. Ngate. Ngai na ba valdi. Te yo ka ken ko le kangote parce que ma muso ekota ka batu. Oui, oui. Ngai valdi. Aïdor. Alexis. Alexis. Toro bingana te. Toro bingana rare. Même tant on a ça la sous analyse vraiment te. Même tito kita braza. Toro bingana vraiment te. Toro bingana vraiment te. Ezaka Alexis ko binga mpaka ya j'aime. Alors il kamo boy mutu mo azolo ba boy là. Yo moni neri na nega réflexion. To peut faire ma réflexion. Vous comprenez? Est-ce que Oga valdi ya j'aime. Il kamo boy est-ce que to ba conseil kaka? Mais que to benga na air tunde nini OK wapi osanite to benga na bon hotel. To benga na besoin trotter. Est-ce que tu vas le boulata jour mo tende ba petit baza koto yo mbe ko benga bango ata oyo kata santé. Bon ngai pena ken lukuta mabe. Balinga mama otote. On a kenda japoto. OK. Mbuto on peut expliquer biso okenda poto combien de fois on peut si biso ba année comme ça pour na kena aborder ce qu'on a ba question ya bato nyon surtout ba joluka ba ye ba vérité o ye li potote. Ken. Nombre de fois ils en a tinate parce que nyon faisant vanité de vanité. Voilà. Faut tout la question mbuto kenda poto. Oui, na kenda poto. Merci à trop. Merci. Oui, les lots et question ils ont la moko. Temi balé. Bon nom Delvo tiki on dene. En tout cas Delvo ça va sauf que ma boulou ne dans le projet au Kundate. Mais en tout cas ça va mais kotonga pe matili son niveau. En tout cas Delvo pour na kotonga kotana expérience en tout cas. Toujours le festival de Cannes Delvo va gagner trophée. Anel Gambutalika social succès. Abandon ça succès avant battre belé. Tout le but est que si l'humain total est le scanning ça là. Mutalika ce qu'on a dans image moko Mutalika sur le but. Moni potoko ofanda kuna. Pour nga naza besoin potote pe na oyaka potote pour na kid naza bien. Mutalika. Ah toza Crimée. Port d'Italie. Ah donc toi na poto. En tout cas poto benato lapinda yo yaka ke. Bon nga bena normalement so taliso na kana kango ezaka pe na nemo boya ko se soulager pour na zaka na muta ko memanga bate tala nga bena do banana bana o René na linga oya poto ya cascade te on a côté la Burkina Faso on a bimila ko Mauritanie on a côté la o chita sima na Comore bon to yebi touche même na Rome mais aye ou bien zong bon ngane na monele na yebiki normalement aye pona zonga aye ko bimisela biso album o peto solo masolo nango ils a déjà bientôt awa na 2014 on a 20 fois donc ndenge yebe ozonga po yesus na zozonga le 7 février na oyabo le 6 mars et puis donc vantar quoi de vantar et bandi na otaka producteur à Cuba congolais ma Cuba faut révolutionner makambo bato bali ko kumisa ba producteur ouest africain ba producteur gabonais camerounais tout et puis ba libabe ba boakela biso on a Congo producteur azate m'en fous moi Kedal je vous pige pas moi j'ai un producteur qui est valable Roger Mat a 10 ans de pouvoir Romat production na année on a 20 fois et puis on a changé ma journaliste na oyara Williga Yembe 10 fois et puis na otala nani liso na ko na minute ba de solliciter papi mboma nati le collé ba yara déjà Williga Yembe c'est ça c'est notre équipe en tout cas moi je vais vous laisser quand même avant Tika Biso n'habiter comme on a encore
Mboutalika Souboé, Navité, et Salio Sundeng, parce que au moins Mboutalika Souboé, Naïvi, que ça fait un temps, beaucoup d'années. Mais tu sais, c'est une joie, c'est une joie et un soulagement. Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y a que le travail qui paye en fait. Il a travaillé. Et le travail à payer, voilà pourquoi il est ici. Ça veut dire que nos artistes, c'est ceux qui ont poto, mais le travail d'abord. Je suis très content. Au moins, ceux qui ont fait ça, ça bien. Pas ceux qui ont eu ça, les cougnés zalate. Yé azu, ngana zui, les cougnés zalate. Tu as zoa na e, bakara danger, ngabe petit na zui, les cougnés ngwe de là. En tout cas, pour clôturer, vient dire, n'avez témoignage naïe. Parce que tous années encore vivant, témoignage de malam aux Alarana, au Garda. Tu sais, Mboutalika, moi j'étais en Europe, Mboutalika, c'est une émergé dans la télévision. Dans un premier temps, on l'a pris pour un fou. On s'est dit, ah, bah, comme Nabiso, Tebiso, bah, Koutang, Neng, Batou, Kansarana, mais Mboutalika, ça signe, bah, on a bima. On a aussi la scène, il salon de coiffure, à l'Atibablo. On n'a pas cru. Mais le monsieur a cru en lui. Ça, c'est un témoignage fort. Ceux qui ont eu la Katinayo, Salango. Ils ont vraiment, ils ont laissé en fait. À l'époque, on a vu un gardien, on a succès, un gardien. À l'époque, on a Wengende Kabouani. Moutako Bibila. Après, à quel âge? Position de tirer, bande koto. Après, à Essougo, c'est là qu'on a émené, qui a cartonné. Il faut comprendre que la réussite est là qu'on a. Mboutalika ça a été pour beaucoup. Ce Mboutalika dans la vidéo on a kala. Bon, il a été vraiment pour beaucoup. J'espère qu'il faut que tu aies quand même vu Azana. Ouais. Nageta la vie, bon, talaga ngana umo yagara ngawa donc no tala vie franchement. Voilà. Faudra que tu la vie quoi. Et ça. Bon Anelka, en tout cas moi je te laisse continuer. Merci beaucoup et plein de bonnes choses. Anelka. Yéyo. Valable, ça dit il est valable. Batubazo est belé mais bien. Allez, moi je vous laisse. Merci. Bon, tu as le démarrage à Carvia au Sala. Maman, encore une fois, mesdames et messieurs, comme vous voyez, vous avez toujours bon Mbuta, Likasu. D'autres sur la naïe parce que fallait gâteau sur la naïe. N'importe qui sur ce qui kobota mon abonné na famille Buta manef. Ouais, déjà tous les gars qui en ont, tu comment les gens la nègre voilà, tu comment est-ce qu'on papa linga ki yo ozala obima journaliste mais yo obuka ki na onzela wana. Ba père ba ba bon ba dilo ndole bazara bon bino ba nelka ba vimbi evanga lengemi ba bolo wa bonza ba journaliste bazara vantar ba alisala. Donc c'est quoi? Bino ba journaliste bolingaka soki yo ozwa chance okoma homme important devant public ba mona yo nengo tuna ba question boy c'est ta profession vraiment sérieuse et tout olingi mwana na yo pe azara idée moté doit évoluer ga net yo soit un avocat soit un docteur soit un journaliste et ça guerreur moi na sala choix na perso. Donc, on a choix dans la commune Brazza, la moni non. On a même besoin moins rapide. On a l'into qui n'a pas malembe. N'eto qui n'a la trajectoire qui n'a pas malembe. Mais quand on regarde la solution solo ya parcours na donc ton parcours na sens nini. Kota mono tambo na ba classe, be école primaire au tambo la qui. N'était chose à mon mémoire. Ouais, lingi ko di mana été. Ken, tout ça la TV. On chape vidéo. Voilà. Yo yebi ba vidéo na la potote. Oko cha vidéo et puis yo yebi ki ngala linga potote. Yo yebi amote. Donc quel bon ça yo ko ça batu que poto kendaki na début année passée tout le monde kenda ngona yo. Ngala boya na. Nayebi to ngai to kenda ngona yo, to ngai to kenda ngona yo vraiment yo ba ko se concentrer nano na makambo no aliboki. Parce que voilà et loko na ngina expliquer batumbuta, batunde ba comprendre te. Ngai nazana mikanda société ya filmu na filmu yo posala mikanda société ya chaîne na yo tolingaki Mboutalika officiel tolingaki to kende to créer événement to kende na touristique yo nde mutu boyaki na yo yango na loba no muta comme yo boy ngana okotisa na ngana kende na bana pona zana besoin voyager na mutu voilà c'était ça pour la lobaki poto ngana mona normal. Donc ba vali na ba idor. Ndenge bazala kaka awa, ndenge bazape kuna na omona ba ka ndenge moko. OK. Donc ezate ke po bazala poto nazwa palpite bando benga baleki na nga. Non, bazala baleki na nga. Ba benga nga ya jem. Ba benga be fali yaya. Ba benga nga camarade yaya. Ba benga nga tego na benga fali yaya, tinga benga fali aza master banga. Donc ba benga nga camarade yaya. On comprend. De tous ça, tu as un mot à l'ikamouté et puis et à péter.
Et apete parce que toza na parcours mulai na mukili toyebi te tokutana na rond-point nini tokutana na place nini na Carrefour nini toyebi te. Mbuta Likasu, bon eza question moyen na bombe eza te eza likambo oyo ezotambola na toile bato basalela ngo ba analyse vrai ou faux opesaki fallait asengaki yo passeport po accompagner na l'événement opesi passeport expira nayebi te ere opesaki passeport expira ozalaki na banani po lelo ekoma na matoi ya bato ya réseaux sociaux. Bon, on a appelé ça fali passeport expirateur. On appelle ça en est. Et ça l'a raboué. Un jeudi, bien, un jeudi, na 16h. Toujours kumana na fali, na téléphone, toujours kumana na biso. Na la salle ici, fali blague. Na lobi, na lobi prise. Oui, que banda marambo et banda qui n'a moni pe bato bazui ba visa. Maintenant na yo que lobi komora ngate aseki. Alobi ke pe sa passeport na yo. Tuni o kambala mo babi ke pe sa passeport na yo. Est-ce que nous va bien? Nazo ka yo très bien, très bien. Voilà. Ngai tant alobi na ngake pe sa passeport na yo, ken yo na nga toyebani bien tobande kosolola mama fali nga na kota ngote. Voilà. Nga babenga ngati. Baloba na nga pe eloko te. Na kota ngote ken. Est-ce que nga vraiment na ke lobenga nani pona loba na tchanga na liste? Pesa un exemple. Ozaki na s'intéresser pe na maramba poto te moi pe obenga pe batu. Ezaki te. Na benga te na s'intéressa pe na ngote na tuna pe loko te jour pe ba visa wana 54 bibi to sepela vrai ou faux to sepela ko to benga na téléphone to mela ba champagne ngai na ba whisky na ba Alex Moma Alex Moma na bureau ya whisky to mela ba champagne ba bière to mela ba champagne to meto sepela kuta Alex azoka mazo lo baranga muta vie pour y avoir un vie vie prise mais petit fali ko to petit na oyo o gangela ki atika ko tambola o sala effort pour ba loger ati poto yo pena do o s'intéresser na mambote mais non na ba bloqué sorti et sali ke fali apesi na visa na ozwa mais kena ke négocier pour na kota na délégation na sala ngote na lo na lo bango plus de 10 000 fois et puis fali place aza nzamba zo mona biso ayebi ke muta senga e makambona te rien aussi to solo la wana to na lobi bongo on dirait la lamusaki on appelle la lamusaki ka neti blague à part lui qui peut sa passeport so tant na lobi qui peut sa passeport et to meke passeport auto maintenant voyager les on a voyager là ka et simple qui déjà mais oyo ya sika kena sala ngaki na courage à sala wote pour ba carnet zati na ministère affaires étrangères matolo bangote ba carnet zati siko tant carnet zati nai muta naki le kuwele la sala passeport kabisa mabongo ebela l'occasion derrière non na penda nga so ngira vandi ora tant wa lobi bongo na lobi na ba whisky na bi ala osuka nini fala bila ke pesa passeport le ide mo eli kana be na chino liaki na bengi chino liaki wana vi na biso kulutu na bengi vi chino liaki zelambuta pardon na lobi ngana yebaka madame na yo aza camarade na yeba mokonzi moko ya affaires étrangères pena ba parmi ba konzi pena ya affaires étrangères madame no ayeba na mokonzi moko no oui camarade na eza mwana ministre affaires étrangères yango nde na oluka na obosa na camarade pena ya maire na biso azalaka pena mwana ya ministre ya affaires étrangères o soki alobi baselo passeport lelo ekobima lelo voilà mais kasi tant osiko tant on a bien dit Gino on a bien dit Gino na Gino ve Gino oui que presa lobby na ngai
napesa passeport nazoyeba te osala ndeni passeport na nga eza expiré vetu na babi aza mutu na yo te tindela eka yango soki akopesa ordre basalo ya sika baosala tindela eka yango aza mutu na yo epuis oyo explike ke boye yake oyebaki te kakobenga yo nde na capture photo non nde natindi natindeli sule natindeli fali po ndenge alobaki na nga siko ntango natindi eleki mwa ba 40 minutes ye mo fali abengi nga na telefone neti kaka asepeli te amuta yo fo tinda passeport expiré na expliqué prese ntango ave expliqué Alex Mboma aza wana Whisky aza wana PG man aza wana bato bandenge ebele bazalaki wana zala mbuta kokontinue nano te ozo expliqué Whisky azalaki wana Alex Mboma azalaki wana deja tangi kombo ya BG Manda pe azalaki wana toyebi ke BG Manda deja otravaille na Whisky bamontaka basport na bango bamontaka basport mais ye pe azalaka mingi na bato ya fere bango balukaka beaucoup plus ma foi ya moko boye peut-être lisolo pe ya passeport wana oyo te mutu akosa yo te lisolo ya passeport nga moko mutu nabetelango jino epuis natinda yango ocomprendre après fallait abengi nga alobi mbuta ndenge okopesa passeport expiré nga nabile te apres nakandaki kutu te na ndoto nayaki ye okobenganga ke napesa passeport tosola biso makambo te normal ntango olobi nanga napesa elamusi nga nde natuni dino ntango dino abi natindeli kaka yango natindeli yo mais soki oko accorde nga 3 jours to 4 jours nasala naosala yango fala abi speed ka speed oyebi speed elingo loba nini eza na anglais elingo loba rapide kasi rapide wana mouvement nano eke poto te wana baza wana bana maki voilà après ngai nabengi madame kutu nabengai na vi Roger Mata 10 ans de pouvoir watindanga poto oyebi nabengi vi Roger Mata na Solone abi te nga loka nakoma na Bruxelles na Belgique nakoordone mutu metikilanga ti butu nde nabengi madame abi na madame likambo eza boyeboye benga camarade na yo tosoki mpe solution ekomonana abengi toke mpe papa bacapture makambo tutututu 3e jour ebimi ntango ebimi nake na yango na capture malamu natindeli sule ntango natindeli sule apres natindeli mpe fali ntango natindeli sule nakomi kutu nga abengake son excellence nabi son excellence passeport ebimi okopi yango wana sula alobi nanga clairement mbuta mamana naza suku etali ngai te benga fali to dilaso naseki na kaka zela mbuta tokende malembe toyebi ke na FV-Team bon fali atya badepartement ke bato oyo bosolaka na mutu oyo baoyo bosolaka na mutu oyo otindeli sule kauka deja sule alobi makambo wana etalinga te mais même isule azotraite dossier ya bapeti na yo baleki na yo est-ce que ozoyebisa biso ke problème moko ezalaki te entre yo na fali problème moko ezalaki te entre yo na baleki na yo zomona te eza mwa flou ke sula boyo otraite dossier na yo mais sula ndimi otraite badossier ya bavaldi ya balexi ya bajael ya bamanike ya bavienjora kene ok nga mo mokolo nzoto esali nga ata tweete soki ezosala opasi po wane non nga azoyeluka to éclaircir kaka ke seke mwa problème ezalaki nga nayebi te na nzambe te yaya soki likambo ezali batunaka mutu te soki nyonso otunino mutu te mosali likambo mutu ayebi na ye te siko mutu wana asala neti nini neti nga nasala nini voilà côté eza flou yango wana parce que fali ye moko aprécisaki ke liste ya bato oyo bazoya eza bato na nga nde bazocreye alors mbuta tocontinue na biso kaka tocontinue ntango alobi na ngai wana eza sumakambo na ngai te benga fali naoloba bien mpongo akosaka te abi benga fali to lilaso batraite makambo na yo
na seki kutu na seki na tie bon ils en rien na tiki après Alex Mboma alobi na armée prise mais ba prise ba na makit olo solara na téléphone kende na maki beaucoup dana emot non nde na bengi vetino rabi ozala na herni abi donc koma ba 18h prise oya déjà na pena yewa tona yepe la koti so na problème na kota na maki ne yepsala non kota te na kota te na koti prise ba moni fali ba moni na muta to binerbe la kwena to bali ko kozela to kozala ba tout bien ba tout bazala gara tout sola bien ba tout ba aussi rappeler na la tête complet sur vêtement bleu c'était les jours oui na ye to bena na ciment na fali to bali so kozet ndela mais ya bandi na lo bana na miso ba to to tirimena ba to so ba tsaraza ba pati tsaraza ba popolo pasula fala bila na clairement na miso en même temps yo na yo mamla comédie au tigre terre donc on a un passeport expiré na bi on veut expliquer qui OK na na eba écouter ko benga o lo bana la tika donc ya on a sala effort troisième jour ya moi ko ki na sali passa ya moi de la pessier quand on a pessier atali après bi OK c'est bon après on a causé la biso on cause la biso quand normal les to kozaka après tant on rep vide abinga to vandi biso ni balé ntazala gite to vandi ne abina rabi muta tout s'acharner sur le mouvement on dirait dossiers à clôturer mais soit ils a clôturé il va voir nous calme solution aux hommes on yo za bitu dans solution aux hommes na pe cool pas de problème na koti na motuka na kenanga c'était ça voilà na l'équipe deux fois prise na l'équipe na até tout to benga na à l'aise si on est palpiter ni OK alors Mbuta fallait que na ba monsieur poto ba bi ba délégation ezolanda to mona ki bango ba senga ki bande ko na biso nyonso to ba passeport ba sengi bango na retard wana déjà yo zalaka déjà na passeport so eloko nini te wana na ebite parce que ba visa batu bazwa yango le 23 ba voyager le 24 mais batu pe bako zwa visa le 23 voyager le 24 mais tout c'est quand il peut-être 3 semaines avant bon wana na ebite dossier qu'on contacte avant ba bengo après 2 semaines toi après 3 semaines, toi après un mois, Ken. Tu habites. Voilà. Et ça problème. Ce qui est vrai, dès qu'on a mis sur les pères, en tout cas, fallait le temps m'abé, à l'obaranga. N'a pas la salade ou la salade qui va tout ayebi. Comment on a quand on chola va pas tirer. Au mouta, on fait pas dans le passeport, à l'autre le passeport ici là. Bah va tirer, bah il va vie dans la tête. Alors mouta. Là, c'est so compliqué, tout ce que les alliés, à ta dossier, on a dit que Salima Nango avant, Msoyo, Greta, et bon, deuxième question, deuxième dossier, au bac créé, à souka improvisation, on a baïdo, baya, bademer, bateau, baki à souka, bastemo. Est-ce que pourquoi contacter que sous la deuxième dossier? On a dit les cas va contacter laquelle? Mais ils ont dérangé, on a expliqué ce qu'on clair. Ils ont dérangé na kilo na musala ebele oyo sali peut-être ba mona ki soki batu ba yami balé comme mbute kozanga te ba otala sikoyo délégation batu ebele bongo allô Ken yo ke ta poto okenda poto zela délégation jamais Franck Stema ke na poto azela délégation jamais Vincent P Vincent Chiluizi a qui n'a pas posé la délégation. Jamais. Mike Lokamba. On a dit que n'est pas la délégation et. Ok. Bon ami. Fallait mon amour tu es mon ami. Qui est yo. Dossier na yo. Na mon aïe piqué na yo. Si on a fait déranger, fallait pourquoi il s'en va. Et là, ils ont dérangé kaka. Bah, équipe analyse.
yo oza parmi bato bapezaka makasi na analyse babeke mbuta koya na baleki na ye basala ba plateau ba analyse ensemble mais batali mbuta likaso mais Ken entre moi et toi banda na bandi kosala liboke nasala so analyse jamais na tika na analyse nasala yango soutin même ti tokendaka babraza na badescente naloba no Ken lokola Soulé asengi ke tokita équipe po tokesala descente mpona masamba débat ekotaka na filme na filme na osala analyse pour une première fois malgré na osala liboke po ekota kaka na filme na filme c'est ça qui était fait non ok mbuta likaso analyse nde natika analyse nakoma 100% liboke siko yebisaka na se palpiter na makambo ya analyse pourquoi parce que nasala yango te une année déjà komokoka bato oyo lelo bazo se déranger balobi bandeko bayaki basungi Fali na musala memelaki bango te Fali faki amema bato ya kilo neti bambuta mpona ya bato ebele oyo bazobenga ngai ebele par rapport ya musala oyo basatandaki epa bandeko Fali amemaki bamoni pena musala malonga te nayebi te bon Ken mutu na mutu aza na ndenge natali na makambo soki bango bazomona nga na oyebisa na kokota na mitema na bango ndenge nga nayebi ke bato nyonso oyo Fali amemi baza valable nga nayebi bongo ocomprendre ngai na yo Ken toyebi ke bato nyonso oyo bamemi na poto baza utile et valable toyebi donc nga nde naza boye nako jalouser moto te na délégation Fali amemi parce que ça fait partir il y a équipe il y a fonctionnement pour un bon fonctionnement et artiste donc so na yimi to na yimi nakomi jaloux déjà nakoma jaloux na conscience na nga moko souvent ça la conscience na nga nazala jaloux la conscience na nga moko te tant que nayebi nazosala na bandeki kosala baanalyse te pour un jour batianga na délégation non mais nayebi Fali bavoyage ebele aloba na nga non tokende te nakendaka te tozala na yo te mbuta okende mboka boye fo tokende na yo nakenda te clip oyo ya contrôle oyo basala na cité du fleuve yo obosali ke tovanda na réunion na répétition Fali alobi il faut toya na bilamba neti ya baclown to ya banani ya bapapa mibimba ya kala mbuta yo fo loba veste moko vena ya bien te fo tobina no na clip wana est ce que nakenda okenda te kashit me mbuta esala makambo ebele aloba na nga me nabangaka ere moko kosala yango mpo evexe entourage te to bato mosusu te non me nga nazaka wana ok ozaka wana mbuta likaso nayebi ke yo ozalaka mpe sage balolaka lolemo no seti fava oloba likambo me bato bakomprendre makambo mosusu mpe bazali est ce que oyebi la adage moko mpe elobaka adivise pour mieux régner mundele ere asala adage wana asala yango mpe pamba te bien sûr sikoyo bien sûr ebongo eloko nini ezangi mpe ya mosusu baleki no mosusu mpe bamonaki mpo bazwa place ifale bamemo na système ya division peut-être mosusu mpe makambo tika okosela baleki nanga makambo wana baleki na ngai nakosela baleki no makambo te toa na précision te me kotala ndenge makambo ekei nga nazomona neti mwa flou moko ezalaki na se wana y a rien mon frère y a rien soki moto atiela nga diabo to moto akenda oloba makambo nanga lokuta ye na nzambe na ye te nga nayebiki y a rien et puis qui t'a dit que nga nakoki poto te kenda ta yo moko na topesa exemple awa déjà société c'est bon nayebi déjà ndenge démarche ya poto ezalaka naomona eloko moko oyo ekokale bapesa visa te naomona eloko yango ekale bapesa visa te na badokima na yo moko oyo oza nango na parce que mondele mpo apesa motu visa bandeko nanga boolanda nga
mundele po apesa motu visa yela ye badocument bien prouve ressource ya mbongo na yo déjà mbuta ana source ya mbongo na ye to se voile face te mbuta likaso nga natalaka chaîne na ye bien mbuta ayebi mpe entrée ya mbongo na nga bien soki na ana bes mbuta oyeba soki mpe chaîne mbongo emata mbuta oyeba chaîne ya mbuta mpe tobombanaka na biso eloko te mbuta likaso déjà chaîne na ye soki enange bien te ezalaka ba 6000 balles soki mwa wana enange bien te siko mundele azomona mutu moko boye afutama mbongo oyo ya google oyo monaka google afuta mutu eza mbongo moko considéré pa mundele ya blagi te ke mutu aganiaka par mois au-delà 6000 ayebi ke na poto kutu mutu oyo asalaka mosala po soki abasalela mutu invitation auta Kinshasa aya bakopesa mutu asalaka mosala crédibilité ke asalaka mosala seka ozwa mutu wana charge bamisala awa nga amonaka na mosala ya 3000 euro te ezalaka na base ya ba 3000 siko mutu aganiaka ba 6000 bosalela ye mpe bozosalela ye mpe bacommentaire ke tala babetiekisa mbeti basali boye mais non avant toloba makambo mosusu ifo toraisonner quand même voilà yoke lo seki ata 1 heure de temps bakali na jazz kavulu antuka internet oyo ata oboyi na yo namonaka ntina okipe bango te nga mpe akipe nanga te me na seki nde mpona yebisi otali ti bakali karim mokonzi aloba nga nakenda po bakali aloba nakendaka bazambi bakali ayebi bien te ondire avant natona mboka ye mbandaka nde moto ezoboma ye aobosanaka yokenda ba États-Unis bafota batour Eiffel eza ndenge aza wana azomonaka mpena nde oyo aza mpena aventire d'abord yo wana buzoba bazopotanga na réseaux sociaux ke nga namona poto te na vi nanga poto nga mona lingaka kokende te yazokei nga nayaki c'est bon nga nakenda bongo foto oyo totie pembeni nanga awa foto oyo eza na Kinshasa obi eza na Afrique peut-être na ndako na bango na basala koso nga na oyeba ndenge nakenda États-Unis na 96 kana kuna sali posé de dire 96 qu'on a monsieur Kamal Zen il est vivant modèle dans l'or américain on produit dans la Dala puis alors par les réseaux sociaux vraiment alors on a Karim ke no Karim dalo para jazz ke nga asufra makasi na mataba moto est-ce que kenga linga moto yo de un batuna taba tutu ba e batuna ba Valdi batuna ba Ido batuna mututu de un yo moto mata no moto te oui moto te moto Nambuta yo kar na yo oza na mutu kotambola na mutu kati bango balinga ofilmaka kar na yo d'abord nga mona kumba mutu kati mutakumbaka kumba te bato kumba sani la mama ka wali mama ba ki wala vraiment bana mike bakela so mais na ibite bakali azo c'était comment ti lelo na to ana poto vraiment bati laisse distraire na été ba se distraire ba monter na ba jazz il y a quel problème na fali to na problème monter c'est pas bon quand ça na problème na fali etali ba na problème na fali ba e ba lelo et puis c'est pas la posa pour la poto ba mona na poto mais la millier la bangote voilà donc la millier ba tata bimba o ba sila mbutalikaso to ba c'est pas la poto ba mona na millier la bangote o ba bango ya makele wana bamura ngapa ba pero wana bamura ngapa ba vita pai bamura ngapa ba vita jeske bamura ngapa ba vili boma bamura ngapa ba vili tabemmo bamura ngala milieu la bangote c'est là que la milieu wana pour que pesa la côté voilà pas un master on comprend voilà OK nanga na tranquille na ko nanga batika ngana évoluer ça la vie nanga na évoluer ce qu'il fallait et c'est intervention rapide il y a maquillé les mots que ils doivent intervenir quel même n'a pas trouvé ta duplex voilà c'est ça vous comprenez voilà mais dans ça
ok pour l'instant, je travaille, naza tranquille, atika fali, anio kola batone na zonio kola. Ngala za konate. So ba meli ba pema na bango ba kotsa na ba pema na bango te. Batika na sala ngala. So ligi lega ro ga fali. Eta rema stade lega police dans le moment rappelé pour yo ça va passer des choses. Mais batika il va causer la rama embouteille. Mais tu Jomo vraiment ça la live à l'obaki Jomo bonne bo sola ipena ebo en ça la live yo mutel fly wa nandeni oh Jordan garçon on va rifula mutalika sur moi parce qu'il a visé ça kozana koyeba ezali wandam kaba bito pena ba na réseaux sociaux ezana muta napesa exemple neti vient biso Denis Lesi asalaka te ebele ayaka na su poto te bato bamona ala Denis Lesi neti poto akoyaka te aya poto te Denis Lesi azongi poto awa abandolakisa bato ba valise ya ba visa zwa bato bakomi siko kosutuka omoni ngane na boye na sutukela voyage te. Voilà. Na groupe là on a 26 pays d'Afrique. Poto na Ika. Pour l'instant ça OK. Mon na Congo central là. Voilà. Là aussi ça na beau et Mwanda. Dans la ozonga na Bandundu na février. Après na Kenya. Oyamba bato kala baza kuna. Na Kenya. Ba ministère zo kala. Na Kenya na Nairobi. Na Mombasa. Après na wesko na poto pour 3 mois. Na yamba ba vie so poto o libuki. Les programmes là, voilà. Italie, année au 2024, voici les amis qui les allaient. On a la délégation Fali. Et puis, ce qui peut beaucoup comme c'est la Fali, voice auto, passage dans au Fali. Mais maintenant, on a auto, mon frère. Tous les gens sont déco, tous les gens pire, tous les gens sont pire. Aba poto uchalo pengate ndio ngafanya ikara hiyo ikara télévision. OK, merci beaucoup Mbuta na habité to beta mabakute na habité moi commentaire nini osala par rapport à ba événement misa tu fallait sali 3 arena c'est pas facile na espace à 3 semaines c'est pas facile. Bato ebele pena basatandaki nango vraiment te mais fallait sali 3 arènes dans espace ya 3 semaines. Oh namoni connexion Kimi les blancs de Bruxelles n'habite connexion Kimi biso ndenge nini vraiment donc connexion Kimi biso merci papi Pedro ya Palmira Mulamba connexion Kimi biso na téléphone papi Pedro ya Palmira Mulamba donc Papi Pedro ya Palmira Mulamba. En tout cas, c'est Apoli Lumumba. Bande ko bolanda biso totika na moi 2 questions ou 3 questions. Ya reposer Mbutalika. En tout cas, bozo apete. Totika na 2 questions ou 3 questions. Ya reposer Mbutalika par rapport ya comportement ba ser na biso. Ba memi bango poto. Mais ba se comporter mabe. Allô? Allô? Zela tozonga. Oh là là. Connexion exacte. OK. Papi Pedro Palmira Mulamba, c'est Apoli Lumumba RDC Monde. Viens Luizo Mbata, Ozolanda Biso Segen Grande, viens à Luizo Mbata. Oncle Patrick Amisi Yama Julienne. Donc, Batunyo surtout Bozo Kazo Olanda Biso, na habité. Pourquoi connexion Katibo Schema? Alors, tu es obligé. Il y a stopper awa, Johan Salam Binapesio Mbote, en tout cas, Levi Sabotana na Pesio Bambote Bele, Ma Deboraka Manda, Mbota. Ken. Na moni connexion Katibo Schema boy. Pelisimoto. Bakose nga mambo. Maintenant, tu as fallu pas Frank Stemai, Frank a boukari na osega moko. Babe tonga fallu pas Frank Stemai. Ngabe na meka benga Frank, na tuna Frank ya lobi Mbuta o ya Mbuta. Atonga fali. Tanga Frank ya okava bi mutu mususu te Mbuta tonga fali.
mawa mais eza pasi comportement na biso ba congolais ko batu baolala pena batu balali baolamuka donc mutalali a composé déjà makambo nini okende okosela mutu lobi siko nyonso wana baosala mpo baganie nini mpo ngai nyonso ni tel naonga te yango moni Mbuta limbisanga yo oza grand frère nango ebi beaucoup de respect napesaka yo nga akomaki omona mondi oyo ya kijalelo tokomi neti bato mo baimbécile mo bato bazelaka mpo batala bino na réseaux sociaux yana baki nakoma na nga netre olina fanda bofandi allo attention Ken na otiki eloko eleka te tikanga mpe na loba ngai Mbuta Likasu natikala kosala jamais kijalelo mpo na fani osala yango te voilà nga nanosala analyse kaka mais na analyse toza censé koloba nyonso oyo tomona na terrain oyo eza comme actualité soki moto azomene na actualité yosala nde effort doublé nga makambo wana etalinga te et puis tomba so moto adoublé na actualité camarade nanga lisusu voilà commentaire oyo nakotia nayebi te okosatande lelo mosusu te okosatande kaka commentaire balekisa mwapa me Mbuta baleki na yo awa comportement na bango bato baza desi baleki no abasi Mbuta te tika baleki nanga bavanda tika baleki nanga wana kutuko okokanga te baza baleki nanga Jaël ma petite sœur Grâce ma petite sœur Manike c'est ma sœur aza leki nanga te aza ma sœur nanga Njura ma sœur Njura kuna oyokela makambo wana te Njura ye azokota yango te parce que Njura ye aza ne engagé na FVT azobanga pe apede mosala na ye ngai eloko nakoloba baloba kaka na hiérarchie bagangela bango point barre voilà parce que ekomi na soni kotala bato boyaki baavion moko koswana donc bazwa non en fait hiérarchie moto asokipaka na bango alobela bango c'est tout me Mbuta kotala déjà tokomi na biso na suka mais question oyo ezalaki important na pose yo nga namona bautaka bwaza bon eza na ndenge ya mabe te naotya na polémique te namona Manike akoselaka mwa makambo biso bato toyebi Manike tokomprenaka ke eza ndenge na ye azokosela Mbuta me likambo ya monene oyo Manike alobi Ken akima Kinshasa po basikoka Zoe Kabila mbongo bato mosusu bakanga bango bato mosusu baza recherche ti lelo da basikoka Zoe Kabila mbongo ebele siko nga azalaki tambola na bino nga azalaki kabola na bino ti butu likambo ya Zoe Kabila oyo wana bombe lega limite papa eleki pena bato bakati yango na batiktok nga na ya poto mpo na esikoka mbongo ya Zoe Kabila mbongo monta ebele yora Zoe boyebani te eske nga asolaka te na bapoliticien vraiment boyebani elia wapi na Zoe te me mo boye Mbuta ser na biso ata era ya Kinshasa bomeka kofandisa ye bopese conseil mwa mopesa bien ce n'est pas bien tika conseil nga nopesa yo tika apporta kaka baprécision me tika talaka makambo babimisi nga napesaka passeport ya mwasi bana batya bango na délégation oyo ya bato baye oyo tellement bapesi nga visa te donc nga nazwi baproblème yo tya patience na délégation siko na olandela mamanda bakikole voilà c'est ça le problème po bayiba yo basima na babiloko batika mera alandela bapale videni nango boye mapo te oya nsima en tout cas Mbuta nayebi te dernier message ekozala nini message asuka nakoloba kaka ke nyonso boki na réseaux sociaux lokuta moko lokuta nao namona lokuta boye te bana na botama nga na fali toana problème te et puis yebisanga nano ata nga na fali toana problème te fali mpa kotyanga na makambo poto te mpo na koboya na nga voilà
na boyi amemane nga te na boyi ye mo ndenge aza nazoseka ndenge azoyoka aseka deja na boyi amemane nga te ozala bino tranquille naza warrior nga na warrior donc bangomoni te ndinga mutu te. Merci Kenatiko. Merci Mbuta Likasu. Tozalaki bongo na Mbuta Likasu ya na biso asala musala trop. Muto a innové lelo liboke émission oyo bolanda mokili mobimba en tout cas. Mape na suki ana sera na Clarisse Tanga Muyembi Zeti Kiri Vero Kiri. Hein, les blancs de Bruxelles gaz na gaz. Les blancs de Bruxelles gaz na gaz. Osungaki na ibongo en tout cas merci beaucoup. Tokutani mbala ya sima tokende mingi te papi pe dayo yebi pona kobeta libakute merci na pesi bino mbote batunyo bande konyo so bolandi biso ve les hommes.